Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mingi bina. Nyesu tala bolinga maman Elianitu. Na pesi bina ba mbote. Est-ce que vous allez bien, bandeko bangai? Ba ibanga ba bolinga maman Elianitu, ba bosepa maman Elianitu. Ba nyesu to bosepa na musala o maman Elianitu sale la cabino et surtout ba o bosepa na service traiteur la Providence parce que na c'est vrai que la Providence ne za gagne pe nanga. Atana sali ce qui ni mon gagne pe c'est mon service traiteur. La Providence. Merci mingi bina nyo surtout ba obo sala confiance na mama Elianitu obo sepela kana musala oyo to sala la cabino o to bengi yango musala ya kolia parce que ce n'est pas donné à tout le monde hein na mboka mundele pas n'importe quel mboka na France ko tenir société bon pendant 15 ans ce n'est pas donné à tout le monde. Tout ça pourquoi? Parce que to sala ka musala bien en bonne forme. Donc quand je parle de la Providence, n'exposant ça parce qu'on a dit que la salle bien, en règle bien surtout et en bonne forme surtout et les caca bien. On le bras merci ming nabino au busala wabino maman Elianitu confiance pour na musala service traiteur la Providence. Ah so chete mo petit soka musala au mona ndenge nini to sala ka musala na biso. Et voilà, tant que la Providence à longa nzala, à longa penza nzala, tant que la Providence à longa nzala. Donc cela veut dire que la Providence à longa penza nzala, bino motala. Eh, botala. Biloko ya kolia ya boye. Eh, ata bino moko. Bozo mona, nepsa bino na tina que la Providence à longa nzala. Ah, watozo sala meshui. Nenge bomoni yango boye. La Providence à longa pinza. Nzala. Voilà. Nyon se déjà préparé. De bomoni angwana. Et tikalika ko sa nini. Kotumba yango. Bajigo d'agneau ezawa. Tabota la mingi bo ezali. Tala baki la Providence à longa nzala. À longa pinza nzala. Voilà. O bajigo to ko sala ngo. Na ko sala ngo na four. Avec la sauce au poivre. La Providence à longa penza. Nzala. Ah, ceux qui penza au pèse la Providence musala. Yeba ki bokolia. Bokotonda. Bapaya nabino. Bakolia. Bakotonda. Faites-nous confiance et vous ne serez jamais dessus. Vous avez la confiance. Vous avez la dessus. Voilà. Bajigo d'agneau yango wana. Ah, la Providence à longa nzala e balambi lelo boleka lelo biso awa biloko kolia ezaka ya koketana na teo ya biso a ezaka koketana na te awa tolia ka penza bole botondi bolobi to wuti penza fete to sali nini tolia ya ona lobaka toujours que faites-moi confiance et vous ne serez jamais dessus. Service traiteur La Providence est à votre disposition. Besoin d'un numéro de téléphone. Le téléphone c'est toujours le même. C'est le 06 15 31 69 90. 06 15 31 69 90. Voilà. Angela Laxabino Kaka. Musala au penza ezala rande penza musala bozomon la Providence à longa penza nzala ya kolonga vraiment nzala. Vous voyez? Donc apa na biso to lia ka penza a gogo. Kolia penza kolia. Kudi ya mbote, una mbote, makamunyo surtout. Mbote avec service traiteur La Providence de maman. Il y a les 15 ans d'expérience, 15 ans d'existence, 15 ans de succès. Tout ça par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Bon, mon oncle Aboye, écoutez, maman Aboye, et qu'on la présenter PKK. Boye, nenge bon mon yango vous a Aboye. Présenter PKK Aboye. Voilà, on a beaucoup de gigot d'agneau, beaucoup de méchoui, viande à brochette, donc brochette. Et la Providence à longa penza kolonga nzala. Il y a des fois que tout est, les images parlent d'elles-mêmes. Est-ce que tu as inventé le Kamba? Tu as inventé les images parlent d'elles-mêmes. Voilà.
La Providence alonga nzala. Alonga penza nzala. Voilà. Et puis c'est surtout awa. Ezalaka tacos. On vient de la brochette. Voilà. Awa poisson. Tout ça toujours na kati ya préparatif. Oui, au poisson, tu bien un poisson capitaine. Et puis pas n'importe capitaine, hein, capitaine il y a Sénégal. Au poisson, quand tu as préparatif, tu as un bon salade. Tu as bien un salade, tu as un bon salade. Ndenge nini oyo. Maman il y a ni toi salé la ka, musala. On a un bon mona na l'extrême. Er moko coulis, pour botala, bon mona. Ils ont la kabouye et les kakabouye. Voilà, service traiteur La Providence. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas les paroles à blablabla. Non. En tout cas, La Providence, ça te pousse à faire un zambé. Merci, tu as toujours combattu, mais jamais abattu. Nous avons toujours. Albitraza Nangambo Nabiso. Abeti Pololo, à nous la victoire. Yee! Namakita Nabango va commis confondu. Bakomi ko bangana kombo na Yesu bakangi bisaka bapakati bango bakomi mal à l'aise na makita na mususu na makita na bango mal à l'aise au nom de Jésus tala bakimi de moto mal à l'aise na lo sambo ya lelo. Voilà donc musala toujours na ngola sabino toujours musala kanade musala le kamaloba na ebele. Voilà service traiteur La Providence a penza to sala katina La Providence a longa nzala ezaka penza na ndenge ya ba jeté. Il y a j'écoute tout que La Providence penza a longa to sala musala bonne du forme. Et vraiment to pesa penza mais merci à ma mari. Oui maman. Nzambe merci ta ba bunsa suma ba longa biso te. Ba longa fait hein. Longa nzamba bunsa ka mais longa za biso. Moi te yanze ba bunsa ka ta ba bunisi biso ba kuka biso te. Ya boye ba zi wapi. Ba traiter la modèle otala bino moko tala misuni. Ayo to binga ba jigo danyo. Voilà, ba jigo danyo yango. Ah. Mobimba nango moyena memete ya kilo mobimba nango ele kwa mutu tala munene. Voilà vous mona nango basi ndila isa bango na musuni mani musuni autant to tumba ngo nzamba mazwa nzambe likolo ni tunase yo bongo aza mutu ta mutu moto c'est même moto aza mutu moto. Voilà donc c'est comme ça. On a toujours pour l'exception de ça, on a besoin de ça la camo. Il y a besoin de ça la caille est bien. Attends que na poisson, mbongo. Attends poisson. Première qualité quand ma mari à l'autre. Attends ba poisson. Obe ba mbongo. Bota poisson. Obe ba mbongo. Biso be boye o. Obe ba mbongo. To ça vraiment ça na biso. Kitoko. Ndenge penza esengeli. Ngolo ko tukoloba te. Eza kaka. Donc, juste quand on a vu ça, bien ok. On a mis confiance. On pose à la dessus, on pose à la dessus. Bah, autre c'est la musala, bah on moko bah yebi de quoi service traiteur La Providence est capable. On a musala, en tout cas tout ça là, on penza. Grâce à Nzambe, ça musala monter ma moko. Na motema kokita zo sa penza musala motema moko na motema ya kokita bandeko donc bosa biso confiance ezaka pona kolekisa bino kotalisa bino kaka wa bino mama elia nitu toza toujours wana numéro de téléphone na biso échangera te toujours 06 15 31 69 90 06 15 31 69 90 seconde numéro na biso ya téléphone. Donc biso bloko kolia côté wana penza te wana kontinente La Providence penza longa nzala etika la kaka. Voilà ba poisson wana ezo sokoma nde bomoni bangolo yango wana ezo sokoma mama laisse bande to balongola sa to moni mbisi laisse na mutu wana nde eloko mbisi na saltana to longola la molei mbisi soko azolia mbisi mutu à contrôler la place moni bota la place. Voilà bomoni eloko baliaka yango te na mbisi eza loko eloko abolo ya kana kata soso ya mbisi siko yango wana. Voilà eza loko ya bololo eza kana kata soso siko eza na kata mbisi soso sala mbisi. Il faut qu'on fasse très attention, il faut toujours kolongola
Ah, yango wana. Kolongola toujours. C'est important. Donc, kolamba, il y a kolo nango. Voilà. Voilà. Biso toujours boye. To longa la biso penza nzala la providence penza a longa nzala. So na bien a longa nzala ko a longa penza nzala. Donc voilà, pana biso nyonso ezali oyo ezaka na kati ya ba préparatif tozaka kubungisa. Bongisa toza ko bongisa oto ninga toujours kolakisa bino er moko kolakisa bino kulisi bota ndenge nini to bongisaka musala na biso. Voilà biso wana na kati ya musala toujours na kati ya musala biso yo tozo sa musala na biso yo c'est musala yo voilà dans les temps na kati ya musala na biso Alexa musala na ngana za rappeler fier relaxant parce que na yebi na sala to sala ngo bien to équipe à makasi la providence équipe vraiment ya makasi penza ya makasi équipe makasi Mama Rina sombi ba mulexa mi bale ya sika obi mkolana jira pasola ki moko ah bon o monte oza sika na tumbi encore na sombi ya sika ti bo batela bien Mama Maria bo pasola tele Mama Maria bo batela bien Mama Yesu le bango likambo te Mama Yesu na ngai osilisi na loba pusa na koto le bango likambo Mama Yesu Bible lobby si tu es contre nous pardon si Dieu pour vous qui sera contre vous. Ah Mama Yesu Mama Yesu si lamba kitala bango ba échoué tembe la bango mal à l'aise bakomi ko bangana kombo na Yesu bakangi bisaka bapakati mango bakomi na makita na bango na losambo ya lelo tala basiki nde moto mal à l'aise que on sepela na banzungu kutu bakena banzungu sa kutu te basha ekendaka ora man tunazo sa toza na ngwebele na banzungu kutu ekenda so bakena base ebele ba utanga at ba ebele bakena banzungu sa te ebele balobaki contrôle ya biso jamais to rata Zamba fulu ki sa bango moze fulu ezo fulu ka ko fulu ki sa c'est ça ezo fulu ka kaka ezo fulu ka vraiment Mama la providence aboye bazi wapi Mama c'était aboye bazi wapi Mama Mama elia nini tu beto aboye bazi wapi Voilà, donc penza ki salu me bena vando kuma banda vando na kati penza ya musala. La provenance abwe bazi wapi. Voilà, to lakisa moi mukie. Quand même moi assaisonnement na bisonde to sala. On a kocha na kati ya. Donc c'est l'assaisonnement du gigot, le gigot d'agneau. Tu vas coller vraiment kitoko. Voilà. Bon de la couverture peut y être Katia. Voilà. Makete cha bon de la école ya. Yom to memara yo to sala. O sala chauffeur mtu makasi. Voilà. Voilà. Ça kabino musala bandeko na ngai. La providence oyo. Botika. La providence non. Tu ça rendre merci pour ça biso penza maele ya musala. Mama
traiteur à boye, bazi wapi, maman la providence à boye, bazi wapi, maman Eliane à boye, bozi wapi, maman Moussala ya boye, bozi wapi, wana nze mona créé, bonheur à mouta yibe. C'est comme notre docteur. Voilà. Eh, maman tombola on nous faisait belé, hein. Ma kéké va te rouler, hein. Mais massa. Il est bloqué. Pour ce tout ça. Danger. Ma kéké. Faut on ça là na wana musula. Ça là na wana musula 16h04. Elle va que belé va bosser. Ça là va être tout ça là. Voilà. Voilà. Ça comme ça là la bisse. La providence à Longanza. À Longanza, il y a quelqu'un balousa y va. De l'autre côté. Balousa y ma quelqu'un. Voilà. Et au sein on a fier, hein. Pour moi il est le moi ça na. Yamut. Voilà. Et voilà, on a quand même moi coulisses pour l'exception de ni tout ça comme ça na biso et na bato na bi tout ça là en bonne et due forme, mais ça là aussi pour ça là il y a service traiteur donc il n'y a pas à discuter là-dessus, OK? 15 ans d'expérience, 15 ans de succès. Tout ça par la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, service traiteur, la providence confiance. Merci là-bas marié Nyonso. Depuis premier marié Nanga. Merci là-bas marié à 2023. Merci Pena futur marié à 2024. Pour y bandit déjà. Saison là-bas. Y bandit déjà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubari kita tanzam kabisa muna. Zambani beshinali bana betu boss de gros bisous. Bye bye. Voilà. Maman a la providence. Maman a la providence. Voilà. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubari kita tanzam kabisa muna. Zambani beshinali bana betu boss de gros bisous. Bye bye.